Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Desarons. Natande yo mesa masan joli mokonzi Yesu Masia. Nalambeli yo masan joli po ete bilei na yo eza masan joli. Alléluia. Mokonzi, tobike na nsima kolia oza na posa mbuma eza lokola dessert. Elenge ete mbuma molema na ngai yango ezala dessert oyo kolia sikawa. Okelanga nelilingi mpe na bokokani boyo kwete nalumba solo ya bonzambe boyo penepene na bato. Okelanga nelilingi mpe na bokokani boyo kwete nalumba solo ya bonzambe boyo penepene na bato. Osaranga mwinda pwete nangengisa mitema mitungisami lokola mungwa eko batelaka mosumi na popola Osaranga mungwa pwete baibasa mipene na ngai bapola te Esue oleki malamu mingi Esue masan joli ebongi na yo masan joli ebongi na yo Esue masan joli ebongi na yo masan joli ebongi na yo. Okelanga nelilingi mpe na bokokani boyo nalumba solo ya bonzambe boyo masan joli ebongi na yo Esue masan joli ebongi na yo Esue masan joli ebongi na yo. Merci, comme tu m'as dit, passer comme la vie dans ton ta gloire na yo. Oh, yes, le bien, avec la vie à la salle, comme comme la liwate, comme on a ça pour la clé, moi, ça. C'est ma vie na yo. Mais tu les appelles pour la gloire, yes, ma sœur Nazareth. Il y a beaucoup de Não
Alléluia. Mokonzi, tobiki na sima kolia oza na posa mbuma eza lokola dessert. Elenge ete mbuma molema na ngai yango ezala dessert oyo kolia sikawa. Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo. Tena lumba solo ya bonzambe boyo. Pene pene na bato. Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo. Tena lumba solo ya bonzambe boyo. Pene pene na bato. Osaranga mwinda pwete na ngengisa mitema mitungisami. Lokola mungwa eko batelaka mosumi na kokola Osaranga mungwa pwete bai bazoni pene na ngai bapola te. Yesu oleki malamu mingi Yesu masanjoli ebongi na yo. Masanjoli ebongi na yo. Yesu masanjoli ebongi na yo. Masanjoli ebongi na yo. Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo. Na lumba solo ya bonzambe boyo. Masanjoli ebongi na yo. Esiwe masanjoli ebongi na yo. Esiwe masanjoli ebongi na yo. Ndokozola na ngai nabi kozala ba problème nabi kozala mitune be na motema na yo engene bisa osanjola Yesu petoza ba
ma déception moi mingo zolela bongisi yo pesa masa joli ninga ba biso ke sili pona yo parce que mayela mingo ga so malambeli yo masa joli Téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Avis du public. Il y a Didier Massou qui m'a demandé Avis du public, les lots ça a un bon marché pour ne quoi qu'au Kabola Mawa. Nande qu'on a vu Serge Liaki, Oazali Dea, na groupe il a fallu pour pas DiCaprio, Abungisi Maman Nae. Donc maman, mamie, Sophie, Alangui, Ipula. Donc il est né aussi un certain 23 mars 1949. La fille de papa Lipula aussi. Et elle a fait aussi des études universitaires à Tanguy dans l'école Yaba Sport. Donc maman Sophie Poula, elle est la maman de Gino Liaki. Deya Yafali Poupa, Avis du public Yango. Et qui t'a qui Kabola Mawa ensemble, na orchestre Yafali Poupa ensemble na Serge autrement dit Serge Liaki autrement dit Bouza Mabé. Donc maman Sophie à Botabana 10 dont 8 bazans en vie et puis mi balé Bakoufa dans 5 garçons et puis 3 filles. Maman Sophie Ipula, maman Sophie Ipula Alangui Abalana Aza Abala Aza moi aussi il y a papa Henri Liaki donc il est encore à vie. Papa Henri Liaki Yewana papa yaba Gino Liaki donc tozala ki na morgue ya Ngaliema après morgue tokenda ki na résidence familiale na Libongo ya Liaki donc tozala ki wana après wana ndetoye awa na espace bon marché place tozali to Bible lobby to le lana ba o bazolela tozo présenter toutes nos condoléances à la famille Liaki, Evelyne Liaki, Olivier Liaki, Blaise Liaki, Eric Liaki, Gino Liaki, binonyo surtout la famille Liaki. Bolela, mais bolela ndenge ya ba Christ to ebike ko bungisa mama, et ça vraiment pas si mal. To le lango ndenge ya ba Christ balela ka paix à son âme. Maman Sophie Alangi a Belita Moulaï, le Nzambe a décidé à zoyer donc passer ça à moté ma ko bungisa être cher, paix à son âme donc Gino Liaki zalaka ka courage moi mobali yoza moi mobali ya mukolo ya liboso soki yo leli susu oteko lela makasi donc baleki ba osala nini lela mais olela ndenge ya bonza mais je suis pas ça je suis accompagné avec Wilson Songa donc to rejoindre ba image awa tout ça na espace bon marché sans plus tarder Wilson Songa suivant okilanga na elilingi pena bokokani bwa yo Yesu wete na lumba solo ya bonzambe bwa yo pene na bato osalanga mwinda po ete nangengisa bomoi pe mitema mitungisa mina pasi lokola Mungu aibatelaka musuni na kopola osalanga Mungu po ete bazwa mindinga nanga bapola te
Na yango lokola lisumu ekangaki bomoi bwa moto esengelaki nzambe mobimba akufa mpona masumu ya bato. Yesu okokanisi lobiko ya bomoi bwa ngai na talo ya bomoi bwa yo Yesu Kristo. Je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ. Okokanisi bomoi bwa bunzambe bwa yo na lobiko bwa ngai Yesu. Naza na tina na miso ya mokonzi. Pamba te nzambe oyo okokanisi bomoi bwa yo na lobiko bwa ngai. Tiko tombwama. Okilanga na elilingi pe na bokokani bwa yo Yesu. Po ete nalumba solo ya bonzambe bwa yo penepene na bato. Osalanga mwinda po ete nangengisa bomoi pe mitema mitungisami na pasi. Lokola Mungu aibatelaka musuni na kopola, osalanga Mungu po ete baibazwa mindinga-ndinga na nga bapola te. Na yango lokola lisumu ekangaki bomoi bwa moto esengelaki nzambe mobimba akufa mpona masumu ya bato. Yesu okokanisi lobiko ya bomoi bwa ngai na talo ya bomoi bwa yo Yesu Kristo. Je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ. Okokanisi bomoi bwa bunzambe bwa yo na lobiko bwa ngai Yesu. Naza na tina na miso ya mokonzi. Pamba te nzambe oyo okokanisi bomoi bwa yo na lobiko bwa ngai. Tiko tombwama. Jésus-Christ, tu es le seul et l'unique vrai grand prêtre, accomplissant, alléluia, les sacrifices complets et définitifs. Jésus, tu es la seule offrande définitivement valable contre le péché. Nous t'adorons avec raison, Jésus, alléluia. Nous t'adorons avec raison, car tu es le missionnaire qui a accompli, alléluia, valablement sa mission. Tu es la vérité qui fait de nous les vrais adorateurs, qui fait de nous les meilleurs adorateurs. Car tu es monté dans la nuée en présence des gens pour qui tu étais mort. Et de la même manière que tu descendras, alléluia, dans la nuée, en présence des gens pour qui, alléluia, tu étais mort. Oh Jésus-Christ, tu es Seigneur. C'est une perte pour moi, Herbie, un jour, de ne pas voir en face de moi le roi de gloire que j'adore, à chaque instant. Oh, c'est une perte pour moi de ne pas voir un jour Jésus que j'adore. Oh, cher Saint-Esprit, prête-moi les mots afin d'adorer Christ d'une manière autre qu'autrefois. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous présentons fruit mon âme, c'est-à-dire fruit de mon âme. Parce que Dieu le Père est à la recherche des vrais adorateurs. Il est dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père est en train de rechercher. Bien-aimés, vous savez, nous sommes créés à l'image de Dieu afin de lui plaire à chaque instant. Et les instants les plus précieux, les plus merveilleux sont ceux que nous passons avec Jésus quand nous l'adorons. Et la parole de Dieu est comme un arrosoir plein d'eau qui arrose notre âme pour adorer librement le Messie. L'heure a sonné pour adorer le Messie. Si dans le temps de Daniel, les instruments de la musique mésopotamienne ont sonné pour adorer et se prosterner devant l'image qu'avait dressée le roi Nabuchodonosor, ce n'est plus le temps d'adorer l'image de qui que ce soit, car c'est le temps de se prosterner devant celui pour qui et par qui toutes les choses sont créées. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, le fruit de mon âme, c'est l'adoration.
David était en train de discipliner son âme. Il dira, mon âme bénie l'Éternel n'oublie aucun de ses biens. Là, c'était la levée du corps de la maman de Serge Liaki, dont il est déjà dans le groupe de Fally Ipupa DiCaprio. Là, c'était la levée du corps de la mort d'Ngaliema jusqu'à la résidence familiale. Merci beaucoup d'abord ta attention. Merci Nabino Nyoso. Oh, beauté, attention Nabino Yakolanda. Merci à Chiro, merci à toute la famille Liaki, merci à mon boss Didier Massou qui m'a balamandé Fapembe, pourquoi pas à Wilson Songa et pourquoi pas à mon réalisateur Bokos Anderson. Merci Nabino, on se voit demain pour la deuxième partie. Merci, au revoir. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balamandé Fapembe. Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse